merci pour cette télévision. On a vu pour la journal, il y a pour la journal Oya Mokola lundi pour le Premier ministre Madame Judith Soumina Tuluka qui est à celle qui visite le chantier à travaux au Yakotorama na Kolwezi pe visiter qui orphelinat ya Denis Nyake Rotisekedi kuna kaka na Kolwezi avant à regagner bongo Kinshasa badita élément oyo na Rit Kindu. La mission officielle de la province ya Lualaba, Premier ministre Madame Judith Soumina Tuluka a clôturé qui visite na Kolwezi na activité où ezalaki ko marqué engagement pour le développement inclusif na proximité, modernisation du territoire paix et solidarité. À cela qui échange na ba force vive paix politique ya Lualaba ba plaidoyer autour ya PDL 145 territoires, ya emploi ya ba jeunes, ba voirie paix reconnaissance ya Kassanji. Visite Salema qui est par Premier ministre Madame Judith Soumina Tuluka na chantier stratégique, nouveau bâtiment administratif au Wapiepai, Bakotonga hôtel ya gouvernorat, hôpital Wangenji, échangeur ya Kolwezi, aéroport international. Bosimba qui est Premier ministre Madame Judith Soumina Tuluka akoka ki pe ko clôturer visite na yete na kotala orphelinat Denis Nyake Rotisekedi rencontre o na bana et sali kitoko pona ko valoriser ba jeune talent oyo bazali bongo ko former bango na informatique pe na couture. Premier ministre a salué qui modèle et engagement social où ils allaient aligner na o etali vision gouvernementale na likambo etali promotion ya formation professionnelle pe autonomisation ya ba jeunes. Bosimba ke chef ya gouvernement a salué dynamisme ya Lualaba, symbole ya stabilité pe ya progrès, a réaffirmé qu'il est sous engagement na ye ya ko garantir continuité effective ya ba projet oyo ya PDL 145 territoires conformément na vision et chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tobeta bongo masolo etali assemblée nationale pour le qui va kozala na plénière mokolo ya mardi 20 mai et pas wapi bako examiner puis bako adopter projet de loi oyo kozala autorisation à prorogation ya état de siège peu les propositions à loi oyo eza modifié pe eza complété dans la loi numéro 22/069 il y a le 27 décembre 2022 relatif il y a activité il y a contrôle il y a établissement des crédits tobeta bongo masolo et le professeur Daniel Mukoko Samba autorité morale il y a Union congolaise ikola mukuse ya kitaki weekend de qui Mbanzangungu o ezali fief électoral na ye sur place ayamba ki kitoko pa kende kotala misala Fabrice Lundombi héritier mapinye bazaki sur place na compte ya Foninga. Ayambamaki kitoko na territoire ya Mbanzangungu na province ya Congo central yenani autorité morale ya Union congolaise ikona mokuse VPM et ministre ya économie nationale professeur Dr Daniel Mukoko Samba lokola Mbanzangungu ezali fief électoral na ye boye ezali mabele na ye pe mabele ya papa Simon Kimbangu botala ndenge ayambamaki plus de 5000 personnes ba se mobilisaki pona koyamba ye sur place administrateur ya territoire ya Mbanzangungu ayaki ko accueillir ye elongona fédéral ya Ikom Mbanzangungu camarade Alphonse Mbuta tomona ki pe présence ya député ya Iko pona Mbanzangungu et frère Sissandu Tenda boy secrétaire exécutif provincial ya Congo central camarade Osok Vangu yepe azalaki wana pe sans oublier secrétaire exécutif provincial ya ville ya Kinshasa les camarades Bredge Engalim Firi Obama oyo babengaka leader ya ville ya Kinshasa tomona ki pe ba membre mosusu bazalaki wana na délégation Bosimba but ya visite oyo ezalaki bongo autorité morale ya Iko ayaki na fief électoral na ye professeur Daniel Mukoko Samba pona kotala misala oyo ainisaki ndenge nini ezali kotambola carnaval ya kafu esalemaki nzela nyonso atambolaki ba drapeau ya Iko ezali kopepa boyoka quartier révolution oyo ezwami na Mbanzangungu na province ya Congo central ezali quartier moko enclavé professeur Daniel Mukoko Samba aitie mibange na ba cabine électrique mibale pona kosunga population bazwa courant bongo ba poto oyo etiami na réseau ya plus de 2 km mobimba
pona kosunga population ya Mbanza-Ngungu pe ya quartier Révolution oyo ezali enclavé bazwa courant moko ya kitoko nzela azali kotambola population azali koyemba pe kobeta maboko bana Mbanza-Ngungu bazalaki vraiment na esengo makasi komona présence na ye moko professeur docteur Daniel Mukoko Samba autorité morale ya iko kokita na terrain pona komona kimona meso ndenge nini misala ezali kotambola pamba te kalate courant ekopela na quartier Révolution na Mbanza-Ngungu na province ya Congo Central pona kosunga bana oyo nyonso bavotaki professeur Daniel Mukoko Samba bazala toujours esengo donc cabine voivanga ekozala opérationnel kalate bana Mbanza-Ngungu bakosepela bango nyonso batondisamaki na esengo balobi merci autorité morale ya iko professeur Daniel Mukoko Samba na ndenge okiti yo moko na mabele ozali tango nyonso penepene ya baélecteur na yo ozali kopesa bango lokumu ozali tango nyonso kosunga bango na makambo ezali kokomela bango bana nyonso mabele ya papa Simo Kimbangu batondisami na esengo balobi bazalaki na raison pona kopesa yo bavoi oyo nyonso bapesaki yo esengo na bango ezape lisusu en tant que vice-premier ministre pe ministre ya économie nationale ozali kosala mosala kitoko pona économie ya mboka Congo ezali kotombwama professeur Daniel Mukoko Samba merci Mbanza-Ngungu na maboko na yo. Secrétaire exécutif provincial ya Ikoville ya Kinshasa Brege Engali Boyebakiye a accompagné kibongo autorité morale ya Iko kuna na Mbanza-Ngungu professeur Daniel Mukoko Samba pour la kota la réalisation na ye Fabrice Lundombi reportage. Akokaki kotika autorité morale ya Union Congolaise ikona mokuse ye mokote ye nani Brege Engali Firi Obama oyo azali secrétaire exécutif provincial ya Ikoville ya Kinshasa le leader Brege Engali Obama accompagné ki autorité morale na province ya Congo Central mingi penza na territoire ya Mbanza-Ngungu na 5h40 déjà akitaki na terrain aniataki mabele ya papa Simo Kimbangu na bokomi na ye mbala moko akendaki na fédération ya Iko Mbanza-Ngungu na province ya Congo Central epai wapi ayambamaki na fédéral Mbuta Alphonse pe ba membre mususu bazalaki wana objectif ezalaki nini bo secrétaire exécutif provincial ya ville ya Kinshasa Brege Engali Obama ayaki maboko pamba te pona encourager musala etambola malamu na Iko na Mbanza-Ngungu ayaki na don ya ba écharpe ba drapeau pe biloko ya ndenge na ndenge pona kopesa fédération ya Mbanza-Ngungu arimetaki yango na maboko ya camarade Mbuta Alphonse oyo azali fédéral ya Mbanza-Ngungu batondisamaki na esengo basololaki encourageaki bango pe apusaki bango bayeba na kotelemisa Iko na ndenge ya makasi na territoire ya Mbanza-Ngungu na province ya Congo Central asukaki wana te don moko pe ya plus de 100 pan epesamaki pona kosunga bamama veve ya Mbanza-Ngungu na soka ya masolo na bango Brege Engali Firi Obama le grand leader ya ville ya Kinshasa secrétaire exécutif provincial ya Iko alobaki boy lelo nazalaki na esengo ya koya kovisite bandeko na ngai ya Iko Mbanza-Ngungu fief électorale ya notre autorité morale le professeur docteur Daniel Mukoko Samba banda banomaki nga na janvier nazalaki na fardeau esengaki fallait na koma na fief électorale ya notre autorité morale pour na encourager bandeko bazali kosala musala pour na yebisa bango ke musala basalaki et monanaki mokonzi abimaki député national parce que biso toloba yango na Iko musala nyonso tu salango malamu musala nyonso tu efutaka yango ezalaki visite na ngai officielle na ya ko encourager bandeko koyebisa bango ke toza toujours elongo pe natambolaki maboko pamba te natambolaki naba munition oyo ezali bitumba tozobunda pona 2028 lokola ezali bitumba il faut tozala na minduki il faut tozala na munition minduki na biso ezali ba drapeau ba munition na biso ezali be char nde natambolaki nango pona ya kotika pe natiki lomoko important ya ba pièce po ba pesa ba cellulaire ba pesa ba comité ya fédération pe oyo kotikala ba pesa ba veuve parce que Bible ezoloba celui qui donne aux pauvres prête à Dieu biso na Iko tochaka toujours nzambe liboso yango ezalaki visite na ngai na mabele oyo tozobenga ngo siège tozobenga ngo lokola nkamba tosengi pe na bandeko mususu baya ko visiter nkamba na biso yango ezali siège na kati ya fédération ya Mbanza-Ngungu na nsima ya fédération akendaki mbala moko epai wapi foule eyaki na ndenge ya kosakana te
pour accueillir autorité morale ya Union Congolaise iko mwana mboka professeur Dr Daniel Mukoko Samba Bridge Engali Obama azalaki pe wana pour assister pe kotala ki mona meso fief ya autorité morale ya iko Mbanzangungu na province ya Congo Central mabele ya Papa Simo Kimbangu carnaval esalemaki esalemaki bisika nyonso Bridge Engali Obama pe azalaki wana pour accompagner autorité morale ya iko professeur Daniel Mukoko Samba. Ligue de jeunes, il y a les amis de Maître Passy Mazoa, il y a quartier Moussei, Basala qui marche de santé mon aîné, mon samedi 17 mai 2025 au Bandana. Centre supérieur militaire Tina Ipen Nabokambia, maman Iguette Lelo Mavungu. Voilà nos équipes pour soutenir chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Peba FRDC na Bawazalendo na gouvernement il y a Daniel Bumba Edi Imbani reportage. Ligue des femmes, il y a les amis de Maître Passy Mazoa, section Moussei, pour Ibango organisaki Mobange na marche de santé. Bosimba ke Ligue de femmes, il y a les amis de Maître Passy Mazoa, section Moussei et Kambamaka et Paya maman présidente Iguette Lelo Mavungu. Ou bazali kobenga maman sociale topé mère chef. Nyonso e bandaki kitoko avant ba banda marche de santé, ba prélevaki bango nanu ba tension pour na kotala tala ndenge ni santé na bango ezali. Bongo na sima ba bandaki marche elongo, boye ba bandaki marche de santé oyo lokola etombaki le 17 mai. Ezalaki bongo journée ba FRDC nyonso ebandaki na centre supérieur militaire les amis de Maître Passy Mazoa na contre ya Ligue de femmes na bango ba bandaki bongo na centre supérieur militaire ba kei DGC Barré Delvaux pe point de chute ezalaki bongo na Ipen et pa wapi ba se retrouvaki na terrasse maman Nadia Mazoa Mama Libota ndenge ba mesana kobenga ye marche de santé oyo pona ko soutenir ba FRDC ba Wazalendo pe chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et longona gouverneur ya ville ya Kinshasa Daniel Bumba lokola pe les amis de Maître Passy Mazoa mingi Ligue de femmes na bango balobi lokola leader na bango Maître Passy Mazoa azali ko soutenir ba œuvre ya chef de l'État pe ya gouverneur Daniel Bumba bango nyonso pe bazana sima ya chef de l'État Fatu Beton et longona gouverneur ya ville ya Kinshasa bosimba ke ba mama ya section Moussei balobi bango bakotika la simate tango nyonso sima ya leader na bango pe sima ya chef de l'État Fatu Beton et longona gouverneur ya ville ya Kinshasa ndenge présidente nationale ya Ligue de femmes ya les amis de Maître Passy Mazoa maman Esther alobi Mama Iguette présidente ya section Moussei a continué toujours bongo encadrer bana o nyonso baza tout autour na ye ekozala malamu vraiment pona mokonzi ya mboka aza na soutien na biso ba mama ya Ligue des femmes ya les amis ya Maître Passy Mazoa na gouverneur donc ba na soutien na biso donc ana sima na bango donc ba na soutien na biso total na nyonso gouverneur azosala pona kini ebonga toza wana pona assainissement leloko tozosenga na gouverneur ke abosa na ba mama ya Ligue des femmes te pona assainissement baza prête pona kosala musala wana pe tokobakisa toujours mama parce que azala mama pembeni mama Denise Nyakeo te mama pe to ana posa na ye atala biso pe bana ya les amis de Maître Passy Mazoa parce que bana soutien na biso totalement. Lokola ezalaki pe mokolo ya mbotama ya mama Iguette Lelo Mavungu oyo azali présidente ya Ligue de femmes ya les amis de Maître Passy Mazoa section Moussei et pa wapi bakendaki koshite e yindaki na ndenge ya kosakana te molongani ya mama Iguette Lelo Mavungu mfumu Seda apesaki gâteau pona kotalisa attachement na ye to pe soutien na ye et pa ya molongani na ye pe et pa ya Ligue de femmes ya les amis de Maître Passy Mazoa boyo Mama Iguette Lelo Mavungu ndenge alimboli. Nazo pesa merci beaucoup na ba mama nyonso Moussei. Ba mama nyonso Moussei ba gros bisous na bino na ba merci beaucoup. Na ndenge ke bino na monto sangani susu. Na mulaya makolo to tamboli. Na pesi merci beaucoup na bino. Kuna na mama na ngo abotanga journée à lelo Godelive Lissimo. Merci vraiment. Merci beaucoup na mon très cher mari Fumou Seda
napesi gouverneur de la ville na biso merci beaucoup na pour la journée à lelo na dédié journée à lelo pe na maboko na ye nzamba pese su mayele lisusu bele boyende ezalaka nyonso elekaki kitoko kolia komela ezalaki vraiment au rendez-vous ba mama ya ligue de femmes ya les amis de maître Pasi Mazoa ba souhaité que biloko ya boye ezala ya sukate wana demande na bango et pas ya leader na bango maître Pasi Mazoa ba mama nyonso ya section Musei balobi Lukunga d'abord Kinshasa na motema. Na masolo etali complexe scolaire moment pe obubu ke kala mingi te bako fêter 10e anniversaire na yango samedi 24 mai bolanda ba précision elongo na élément au ladi lando sale lino. La chaleur des enfants qui veut vraiment apprendre. Je vous demande une seule chose, c'est seulement l'amour. L'amour seulement. Parce que sans l'amour, vous ne serez pas avec nous ici. Mai 2015, mai 2025, 10 ans jour pour jour depuis Esalema, Yango Ninie, complexe scolaire Mama Pemba, école ya fondation Nerombungu, Oyo Ezwa Mukumba, Yako formé Bana ya République démocratique du Congo en général, Peya ville ya Kinshasa en particulier, Bangonde Bazwa Mukumba, Yako pesa formation pe encadrement kitoko, Yoka, Yango Ezwami, Navni Bantandu, numéro 44, quartier Bikanga, na commune ya Kisenso, et Sika Mayele ezali kopesama, ezalaka mosikate, landa bien, nyonso, na hommage, ya la nature généreuse, ya regretté, Mama Pemba, Moboti honorable Nerombungu, Oyo akufa depuis 12 ans, na souvenir wana, ezali ko coïncider, na 10e anniversaire, ya complexe scolaire Mama Pemba, école ya fondation Nerombungu, nde na tina wana, Mobange na manifestation pour na fêter 10e anniversaire ya complexe scolaire Mama Pemba yango ekozala organisé yoka date oyo samedi 24 mai nangonga ya 9h na siège ya complexe scolaire Mama Pemba oyo ezwami na avenue Bantandu numéro 44 na quartier Bikanga na commune ya Kisenso yoka bien 10 ans ya pamba mosala kitoko emonani pe mosala ebele ezalaki moko liboso kasi lelo tokomi pe na complexe scolaire Mama Pemba de yango ezali ko fongola ba porte na yango na septembre 2025 yango ezwami na avenue Mwanga numéro 11 na quartier de la paix toujours na commune ya Kisenso kaka na septembre oyo tokozala pe na item Mama Pemba yango eza na deux options sage femme pe science infirmière ba infirmier ba kobima ba sage femme pe ba kobima yango ezwami na quartier Bikanga na commune ya Kisenso na avenue Bantandu numéro 44. Eh bandeko, na 10 ans ebele esalemi na complexe scolaire Mama Pemba, ba diplômé ba bimi ebele, ba lauréat kaka awa, yoka bien, ba sage femme, ba infirmier, ba kobima lisusu ebele, awa na ville ya Kinshasa, complexe scolaire Mama Pemba, bana nyonso ya ville ya Kinshasa pe ya Congo, bobengami koyekola pe kozwa formation moko ya qualité. Rendez-vous monene samedi 24 mai 2025 na ngonga ya 9h pour na compte ya 10e anniversaire ya complexe scolaire Mama Pemba. Cadeau signé Fondation Nerombungu. Ah, Fuma Banga Moyo, toi Sakidila, Melesi, Matondo, accent sana, honorable Nerombungu, ba Congolais nyonso bandimi. Nerombungu kola kola Mama Pemba, kuna bana bazwa éducation, kuna bana bazwa kadema. Qui se soko bonga un jour pour naie. Na masolo tali fait les sociétés ba ki situation banzela ya quartier Kingabwa la commune limitée et ça vraiment malamu te bolanda reportage au héritier mapinem pe Fabrice Ndomba Salelino. Awa toza na commune ya limité précisément na quartier Kingabwa banzela awa ezali ya kobeba na ndenge ya kosakana te boyoka commune ya limité ezali na avenue monene oyo babengi Kulumba na quartier Kingabwa avenue Kulumba oyo ezali avenue moko très fréquenté bana nyonso ya côté oyo na Kingabwa
balekaka na nzela oyo mituka bakumbi moto ezali pe na population vraiment ebele kasi bino moko botala eta na yango lelo ezali malamu te. Meme batu ya makolo oyo balekaka na avenue Kulumba bazangi ndenge ya koleka ndenge kaka bozali komona esika ya kotia likolo ezali te poto na poto. Meme bawewa awa bazali komona pasi kaka soki osali moindre erreur okwei babeleli yo kabasele bilamba nyonso ebebi okokende mosala to esika mosusu ndenge nini. Population ya quartier Kingabwa na commune ya Limete bazali komilela tango nyonso pe bazali kotuna nani nde akobongisela bango avenue Kulumba. Ezali kaka avenue Kulumba te baveni ebele to baveni ya minene na quartier Kingabwa na commune ya Limete oyo nyonso ezalaka fréquenté ezali na yango ya kobeba. Population azali kaka obligé ya kotia makolo na poto ezala olati sapatu ezali ya kobeba ozali kokende mosala poto etondio na makolo ndeti kaka outi koyiba kasi ozali kobima pona okende kosala. Bana ya Kingabwa na commune ya Limete bazali kolela babeleli ba autorité ya mboka botala nanu situation na bango pamba te baveni nyonso ya minene oyo yango nde permetaka bango bisika bazali babimati na route principale ya poids lourd pona kokende bisika na bisika. Kasi soki ezali kodemere kaka ya kobeba ekozala malamu te mituka ezokota na ndenge elongobani te bamoto koloba te bongo population atambolaka makolo moyen vraiment ezali te. Kolela ya bana Kingabwa to banzike ekoyokana na matoi ya ba autorité pona kosala quelque chose enfin que banzela oyo ebonga. Tebeta tour na religion pour la rosamnoke na mokameme ya pasteur Medaka kolongo église le rocher frappé bango ba lengeli mabondeli une semaine mobimba le commanda bongo mokola lundi le 26 mai ti mokola dimanche 1er juin boyeba que église le rocher frappé zemi mpenza na avenue Mombo numéro 41 kuna na commune ya Kasavubu référence croisement à ce ça peut force Nadine Sona a petit binoba détail événement eye na kati ya Kasavubu bana na nzambe boyo kelanga eloko oyo église le rocher frappé na bokambemi ya apôtre Medaka kolongo kalala babengisi bino na mobange na séminaire epai wapi ekobanda di lundi 26 mai au dimanche 1er juin kuna na siège ya église na bango ezwami na avenue Momboyo numéro 41 kuna na commune ya Kasavubu. Bana ya Angola, bana Brazzaville, bana ya bakomi na nzinga tomoni bongo ngiri lingwala selembau kalamu bobenga bibino nyonso pourquoi pas ya Congo mobimba na mobange na séminaire oyo epai wapi mama na likambo lango ezali la délivrance sur les odeurs de réclamation boya yo moto tambolaka obetaka ba porte par-ci par-là banzela ekomela yo molili mabulu na mabulu solo ya kimpuka balatisa na nzoto boya à travers mobange na séminaire oyo kolo akomi monisama bana na nzambe bobenga mibino nyonso tu na avenue Momboyo numéro 41 kuna na commune ya Kasavubu boza mobimba boya na séminaire oyo epai wapi ekobanda lundi 26 mai kino dimanche 1er juin oyo na semaine ekobanda kosalema de 16h à 20h et bongo mokolo ya dimanche kozala somo kitu moko ya kafu ekobanda de 7h30 à 10h30 boya ebele kolo akosokola bino akolongola bino basolo ya mabe ya mvindu oyo moyini satana alatisa bino nde tolobi ete mwana nsambe osala na Brazzaville osala wapi toutes les communes ya Kinshasa tosokutana biso basolo Kasavubu cette fois-ci basolo ya molili oyo totambolaka nango partout makambo ezosimba te mbaloyo makambo kosimba advienne que pourra oyo aloka yo fatuna mama na ye okotanga kindoki pona nini kuna à travers ba prière ya makasi bokozala parfumé à travers makila na Yesu bokokoma na solo ya kitoko na nzela ya mabondeli oyo ba miracle ya kafu ekosalema ebongo botuna ngai orateur ekozala kaka ye moko apôtre Medaka kolongo kalala boya ba prière ya kafu ekomi monisama botuni ngai date boyoka malamu
Bukavu na beti sete yango ekobanda du lundi 26 mai au dimanche 1er juin na ngonga ya 16h kino 20h pe dimanche na ngonga ya 7h30 kino 10h30 boya ebele na avenue Momboyo numéro 41 Boza Mobimba okotaki kao okobima na solo ya malasi ya Lola. Assemblée na biso nyonso ya commune biso baso toza na centrale pona kokata basolo ya mulili kokotisa bana nzambe na saison ya gloire nzambe oyo tosalelaka aparfume yo na sport pona compte ya Ilko Cash Ligue 1 ba match ya ndenge na ndenge ebetamaki weekend l'équipe bolanda héritier mapine masali bino résumé na yango. Championnat national, Ilko Cash Ligue 1 ya République démocratique du Congo ezali kokoba se kokoba ba match et betamaki weekend eleki na ba différents stades ya République démocratique du Congo. FC Les Aigles du Congo ya président Vidier Chimanga balongaki équipe ya FC Saint-Eloi Lupopo na 2-1. Wana ezalaki bongo dimanche 19 mai na stade de Martyrs de la Pentecôte na Lubumbashi na stade Kibasa Maliba équipe ya Maniema Union alongaki Tanganyika na 2-1. Awa na ville ya Kinshasa équipe ya Simba bakabolaki ba point elongo na équipe ya Ange Vert 2 partout. Kasi avant wana stade mokolo ya samedi na stade de Martyrs de la Pentecôte ezalaki bongo derby kinois entre V-Club na Dering Club Motema Pembe. Score ya match ezalaki 0 partout. FC Saint-Eloi Lupopo alongaki équipe ya Rangers na 2-0. Avant wana Don Bosco akabolaki ba point elongo na équipe ya Sa Majesté Sangabalende. Score ya match 0 partout. Match sengelaki betama na stade Tata Raphaël mokolo ya samedi 17 mai 2025 et betama kite suite na mvula ya makasi stadium match lingai ko opposé équipe ya tout puissant Mazembe contre équipe ya Rangers. Boina ba point équipe ya Les Aigles du Congo azali ko occuper première position avec 18 points. Équipe ya Maniema Union deuxième 18 points, Don Bosco troisième 16 points, Saint-Eloi Lupopo quatrième 12 points, V-Club aye na 5e position avec 11 points et équipe ya tout puissant Mazembe aye na 6e position avec 9 points. Pour la semaine Oyo Classico ya République démocratique du Congo ekobeta mokolo ya mardi 20 mai 2025 na stade de Martyrs entre équipe ya V-Club na tout puissant Mazembe. Bongo mokolo ya mercredi 21 mai 2025 toujours na stade de Martyrs Dering Club Motema Pembe akoyamba FC Saint-Eloi Lupopo. Poto balonga pour la balle la mineza potiva pa yo pe mokolo okokomela yango pisaka santé ya kitoko. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna aye bakate tirero apesa mwana ya bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap poto kitoko pona ba bébé pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abela kate alimbaka te. Ba maman, félicitations à vos conneribana. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé nayo kitoko ninyo esakae. Baba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama letsa mwana. Sukana mbimbi, oye sukana mbimbi. Makusa. Protivap, pro bébé pro. Produit par Chris SARL. Kalamini te toujours comme la langa boy ba ke kumeta sa te pisi bino communiquer jour nini ilanga ikobanda. Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite Metelsat na mokuse azali koyebisa na public nyonso ke date moyenne oyo ezali prévu pona ebandeli ya saison sèche tope eleko ya elanga na ville province ya Kinshasa ezali bongo le 25 mai 2025 na marge moko ya dispersion ya plus ou moins 7 jours. Ba date extrême oyo etalisami pona effectivité ya saison oyo ezali ko se situer entre le 18 mai pona marge inférieure pe le 2 juin soki to connaître mois retard. Boye tendance pour na saison sèche tope saison ya ilanga ekozala bongo na poussière makasi pe ekozala humide malili ekozala makasi na tina wana Metelsat azali koyebisa na public nyonso esengeli bazo ba précaution oyo elongo bani
pour na komibatela contre état climatique oyo na période ekozala caractérisée na baisse ya température, c'est-à-dire température ekozala ya kokita makasi pe tokomona ba poussière ekozala ebele. Moto nyonso esengeli ayoka malamu pe azwa ba disposition pona eleko ya ilanga oyo ezali kobanda mokolo ya le 25 mai 2025 ndenge communiqué ya Metelsat etalisi. bozalaki ebele mpona kolanda info lingala na journal ya mpona pe soki bosepeleki na opesa merci na Igor Ntingi Matomi nazalaki na nsima ya caméra concours rédactionnel ya Rit Kindu héritier mapindemi ya supervisaki journal montage esimaki pa Christian Kengebeni pe Fabrice Ndominga mno topesana rendez-vous mokolo lobi au revoir.